Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona ba mbote partout place bozwami la canona binoye yo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na pesi encore mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo boss nanga moko pembe leader na o e Kareza quoi pourquoi pas na George Junga otete la que mafumbe mbote na yo na Freddy Chibangu Agetra de patron mbote na yo Daddy lelo toujours na émission vous avez droit de savoir lelo na émission vous avez droit de savoir tonito betela bino histoire oyo ezoleka na couple moko boye yango Darling Love akozala ye moko te na plateau toujours avec Clarisse Plasma na plateau to beta histoire wana comme ça to ya kosalela ngo analyse to pesa ba point de vue na biso puis bino pe balandi boko pesa ya bino histoire na biso ya lelo ezali boye ezaki na couple moko bazaki na problème ya kobota babalani ça fait 7 ans babota kate famille ya mobali koto elobi mwasi nda zobota te famille ya mobali famille ya mwasi balobi ke mobali nda zobota te famille ya mobali balobi ke mwasi nda zobota te bandeko tellement couple wana bazaki na bolingo makasi balingana ki vraiment makasi magatu basaki 7 ans wana mais batikala kolinga kokabwana te bavandaka kaka ti eyoko maton moko boye mwasi alobi soko bimi wana ebisu mobali soko bimi nda kotikala vraiment isolé monga peso na bimi tikala isolé naza na cousin nanga moko boye il faut na yebisa rovanda awa aza étudiant rovanda awa avanda na biso ok cousin wana atikala kozala cousin ya tante na biso wana te azala mobali na ye moko boye oyo azalaki na ye avant bala bandeko aye mobali pe tellement ndenge zalaka to bali na famille ba est-ce qu'on a droit koyeba famille wana mobimba est-ce que fête wana na ba o bazala libanda est-ce que bango nyoso ba yaka fête non ezaka ba misusu po yebi ba misusu pe oyebi te misusu pe akoki koya omoni pe kamba liboso na tan nyoso ba vanda ki wana bandeko allez ba vandi wana cousin wana ya na ye wana ti que moi maman na biso akomi na zemi bakumisi pe nzambe miracle salami bato basali 7 ans ndenge za kaka po déjà na hôpital banda ko kende moi c'est mbali baza un problème mon côté mais loko ni banda ko se passer na couple wana bazo comprendre te pourquoi bazo bota te bandeko allez aboti mwana liboso papa bakokisi bana 7 bandeko na ngai na bana 7 wana tanti na biso wana abandeko bota bana wana na cousin o ya présenter ki mobali alors que mobali na ye o abandeki étudiant wana bana 7 wana batikala ozala ya papa na biso papa Jean-Marie te vraiment maman Sandra nzoka nde mwana oyo ndeko na biso mobali o ya chaki na ndako wana zande mobali na ye atikala kozala cousin na ye te mobali wana azaka kaka soka lali na butu ndoto aloti msusu problème mo ekomeli soka bimi il faut salama ti jour msusu balali na butu boy mwasi aye komona na ndoto amoni bureau ya mobali na ye eziki alamuki pe wana ba prier le roi couple mama zena na harmonie na bango mo ya bien ba prier wana lobi na tombala kele na bureau kuti eziki karabongo mobali susu ayero lala mikolo eleki mobala lali susu aloti bureau eziki 2 fois ba continuer musala ba benge ba bifo ke ko d'abord ke nanu ko yeba nini ezoleka comment bureau na ko ki ko zika 2 fois to perdre déjà biloko belé mobali pe lokwa bando sambela akepa pasteur na ye akepa pasteur na bango a expliquer pasteur na bango problème ndenge zali alobi que pasteur tala soki na lali na butu loko noso na lota ka ikomela kangai bandeko pasteur ba prier ba sengi nzambe ala kisa bango pourquoi papa na biso azozo ba problème bo bandeko na ngai pasteur bimi que professeur bimiki alobi problème na sezo uta na nzela ya mwasi na yo il faut solola na mwasi na yo pour ba problème o ezo uta et pas ya mwasi na yo bandeko ok moi ça na secret munene o ya bomba na mutema ebi tout le 7 bano azana bango na ndako baza ya papa na biso wana te ya papa Jean-Marie te Sandra bomba secret na mutema bandeko
Moi si pe aye ko ya na ndenge na ye pas pasteur a confesser confesser pasteur alobi naza na besoin il faut okende koyebisa mobali na yo vérité. Yango ndeko na biso ya mwasi azoyeba est-ce que aloba la mobali na ye vérité to abombango po ya zoloba ke asovaki kaka juste mariage na ye azaki jamais azaki na posa ya ko perdre mobali na ye te boye tant a remarqué que makamwana ezokoma suite ya ndeko na biso cousin wana si déjà alongola ki na ndako apesi mbongo non faut que zwanda kuna ndenga de na komi na bana ebele boye faut que zwanda kuna yo ponda ko koma mukie alongola ki déjà cousin na po ando sentir que problème ezokoma mandeko yango wana lisolo na biso eza vraiment yango wana nazanga moko te na plateau na kolinga vraiment Clarisse Plasma lokola yoki lisolo mobimba apé sa point de vue na ye to ça non analyse est-ce que eza vraiment de kola biso mwasa zolo baki a sauva ki kaka couple na zaki na posa te que mariage na ye ebeba metiti masoko ki ko fongola balandino so ya Congo check TV ba mona Clarisse Plasma dans na ye na plateau azo intervenir na lisolo la biso ya lelo bonsoir Clarisse Plasma. Bonsoir darling love la kanona kanoti na kati botama munubo ka sentiment avantage à teinture kande na lobara et normalement la place ni na ko banda te mais tozaka na ya loba po tango ekomeli likambo tango ekomi faut te bande nini ya ko pesa toli to ya ko pesa maele ndeni ekokende to kokena te ke bengana azandumba mabe musu ezalaka pa bandeko ba famille bato bamemaka pasi nyonso wana mobali musu tamusalingaka fanda na ye asupporte nende bafanda bango na mwasi na ye ke bazala na bango ti mokonzamba bapambola bango bazwi bana parce que bana bazala bango lipamboli oyo eutaka pa nzambe ntango bamisu bazolela bana bamisu bazoboka bana na makelele ntango bamisu bazolela bamisu baboka na kalambo baboka na bafulu mais bafamille na biso nde bamamaka mabe ozomona tamsu pe mobala na azakine pe mobala mabota mwasi pas aine mwasi mabota na temps soko ke peut-être pas gynécologue ou bien banane ba roye biso ke ezaka makila na bilomi balé peut-être ezui non nous tenter ya epesa mwana ya omona balba ke ba pesa bango temps ba ko vanda ba 8 ans après moni ba 8 mwana ba te ke ou soit musu pe senga ba ou traitement mais ba famille na biso ne ba biso ba boka biso na ba erreur mususu ce qui maman Sandra comme ina okendo luka mobali wana landa ye tipo akomo so bazemi po botela papa nani papa Jean-Marie bana ezalaki peut-être mususu kofinga wana lokole lekaki yanga moneke akoy ko supporter te atali boy peut-être tamsu alinga mobile ne makasi po moi si jamais ko bala na mobile alinga kaete so ba komisi na bala na seke balinga ni makasi yango moni pasi wana nde yango sinde ki akelo luka mobile wana mais lokola makambo se komi nango déjà eyebani c'est inutile à bomba po soka bombe papa olobi papa sa mikende déjà pas pasteur oui pas pasteur na ndenge na ye akei ndenge musale si bebaki bureau eziki 2 fois balongoli na musa babi akene nanu aluka nanu ye ba source ya ba problème na yezo uta wapi ko maman ndenga zo bomba secret bon parce que papa sa miyebeli na ndenge na ye yake o confesser pas pasteur na ndenge na ye mais or papa sa miyebeli vérité lokola sentir que makamono sezo koma oyo na lota na ndoto na ndenga normal ezo salama eza déjà ba signe o nzamba za ola déjà que libala na poto se kotaki mais soki mobile na ye akolimbisa to akolimbisa te biso to lobaka to pesa pe papa conseil to lobaka oyo biso to ko loba po libana bango ezala biso to za pona opanza te na lobango bien biso to za pona ko chola te toza pona ofinga te biso toza pona kosangisa pe kopesa toli esika pasi ezalaki kimie kota bato ba continuer ko vivre bien donc pona ngai na oloba boyi alvandisa mobali na ye soit soki ya kokoka te bakende na niveau ya église pasteur avandi mama Sandra avandi papa Jean-Pierre papa Jean-Pierre avandi comme ça papa Jean-Marie pe avandi comme ça bavandi moi si alobi na miso pasteur po so mi lobe na ndako bi ke papa wana akobosa nanu kolinga no so alinga bana po muto so aboti bana linga banguka muto aboya bana sati donc av kende avandi si pasteur alobela ngo kuna na église
kolimbisa to kolimbisa te ekodépendre na mobali na ye na temps wana mais papa na biso mpo na nga na oloba boye bana wana ti babotama yo moto futa maternité ya kotangisa classe yo moto tangisi bakombo bana na baza nango soki babengaka ye Jonathan boye yo moto pesa soki babengaka ye o Murphy yo moto pesa soki babengaka o Victoria kombo wana yo moto pesa po papa kama mtapesa mwana kombo amoka za ke boyoka na mama habite anga na ningi to pesa kombo boye papa yoki na eza na onde couple bango yeme mama ya pesi mwana kombo mais ba kombo ba non na ba poste no bana na ba memi esa ba kombo na yo baza famille telle famille ta ba kobenga ke famille kingandi esa famille ya kombo na yo nde mutu ekotika ko continuer otika na ope ko zwa bana te kala bana o mama Sandra ke ko zwa la libanda mariage yibi amemi ba ona katandao donc pona ngai na lobi te ke mama Sandra sali bien balandi ya Congo check na lobi te ke mama Sandra asali bien bo tenir en rigueur te na lobi na otala sko avenir ya bana wana 7 ebele yango ya 7 bana soko bengani bana nasko orotia nini na mutu ya bana na o bayebi ke yonde papa na bango o baby sa vie ya bana mama wana tango libala ane ko kufa azana makasi oboko la bana na 7 te balobi ke une faute avouée est à moitié pardonnée. Sali moi et moi 4 jours 3 5 jours c'est comme une semaine douleur et si c'est vrai olinga moi si na yo moi si na zolo va bien que na sali yango pona sauver mariage nanga humiliation les kaki tala kasko point o mama Sandra telemela wana tolobi te ka sali bien te peut-être ta mutu mususu akoti siko a tie mission siko yo akoyoka lisolo lobi te a place mazoko ko encourager mama Sandra lobi ke mama Sandra sali bien tolobi te ke mama Sandra sali bien e bande na lobi bien ke mama Sandra il fallait ki ba vanda ba bonde la nzambe o apesa kabana alinga apesa bango bana mais lokola mama Sandra ko ki ko finga wana bazai ko finga te ko chola na bande ko chola wana ya ko ko kangango te ndake ko so 7 bana wana non natane so wana ya ko luka bana na pa mwana mobali wana papa na biso ako ko marquer bim ko lo morote lokola ko marquer te c'est que nyo c'est ça la vie ya mutu surtout mutu asambelaka o nyo c'est comme la keza volonté nzambe nzamba linga pe bat ba souffrir te nzamba ko ndima pe que o souffrir bat ba finga yo yandi mi bongo nzamba ebe ke alingeke moi sino ke lokotela bala na balabala aya ko pesa yo po yo pesa bango ba kombo forme bana bazana ngo yo mto pesi kolia na bango kolata na bango kotanga na bango ba kombo bazana ngo eza yo na ba collègue na misala batu nyonso ba yebi ke papa Jean-Marie abota bana 7 siko o salani tala na venir à banana pour nani darling ata na venir à banana pour atana okanda liboso te ozomona po soki lelo kutena batu mususu ya musala na bamatuni ndeni bana obake bona bana na nga ya kala basalaka ya ngate mwasi na nga estala la explication et ko silisa na yo moko crédibilité et ko longwa na yo moko valeur na société donc na famille na yo kutuloka de ba banda de ko finga mama Sandra kala tango ba ko yoka lisusu ke bana na baza bana ya mama Sandra kenda ko zwa mobali moko yaka na ye na ndaku mobali nda obotie bana tala niveau to ko komela yebisanga ba famille na biso ba lukela biso bolamu penza bango ne sote ba lukela biso bolamu munyo so le ba na famille yango te ka te ezala malamu. Donc, yo mo connais que zo examen de ce zo ta ya kosona nzambe si c'est vrai au sambelaka tout na nzambe na bana seti wana osa na bango nini soki nzambe na biso ke benga na bango na mama na bango bakende osalika nde nzamba oloba po pour le manga na mo ndoko na koloba tina olobaka oyo ya biye oyo ko bondisa motema ya moto. Ok, merci beaucoup. J'espère Bolandi point de vue à Clarisse Plasma, Zaki Claire, maman Sandra aux autres à la biso. Olani ndenge de biso alobi mieux pour le bas vérité que on continue toujours à garder en haut parce que vie à mobile na onde ezo kende ko beba na minute so batie nanu pemeni na musala parce que aziki si bureau 2 fois problème sera là na butu ezo ngakaka
to baba nani pasteur na yo alobi source ya ba problème wana ezouta et pas ya moi si na yo malgré tout yo nano ebisi papa wana vérité te eza chargement boza na kati ya motema décharger charge oza na kati ya motema vraiment bandeko ya koloba mingi eza te tolingi bobenga po mama na biso na Congo check to pesaka masolo ya batu bino ba fan na biso ba abonné na biso o bozaka toujours ne kota la Congo check TV bo pesa ba point de vue na bino ba point de vue bo tcholate bo fingate bo pesa des conseils ya bien o ndeko na biso o azana ngo posa sikoyo soutien na bino so bo soutenir ye et kosala ye bien makasi to comme déjà presque na fait émission na biso ya lelo lelo nazaki na ndambu ya koyebisa bino yango wana Clarisse Plasma tozo kabona déjà mot de la fin na yo et puis bambote na yo na ba fan tout bazolanda ouais mot de la fin nanga ezalaka ke nga na senge papa Jean-Marie Kimia kaka Kimia bana setu azebele oso pepe bale komi na katikati ceux qui boivent tout na yo atambonge ye nkaye ekoi na kata mai okoboaka pe boire tout te olugaka ke oluka moyo oza protéger na kata boite wana ndeza bana wana seti wana koboaka bango te tuna nde nzambe na yo ayebiso eloko nini osala mpona bana wana pesa skone ba o batikali baza na ba mariage no bazwi bana te boke eluka bana libanda te na compagnie ya bana epa nzambe tala ndenge nzambe asala bana chaque jour nzambe opesa bino bana espoir asuka ya bomo ya moto ezalaka nzambe opesa bino bana parce que nzambe akela mwasi ekomba te na mboka ne mwasi ekomba azalaka te mobali ekomba azalaka te aopesaka bana tala oyo ekomi mama ya biso Sandra mpo ekomela bino mpe te bosenga bana nzambe akopesa ngai naza na kondima kota kutu bango baboti bana bino te baboti ya bango ya bino pe bazali bokobota bango nde biso tobota ba Victoria Marinella bino pe bokobota ya bino donc yango wana nakolobaka na mama na papa Jean-Marie na mama Sandra bambote na ngai belé na Dodé Mafumisa mobali na ngai epesa zuwa te oyo epesi trouble na Facebook na ngai wana na ndetia na profil ya telema na mobali na ngai donc na bona nga vraiment mitune belé na nga na nyonga muté na odefa na nga mutu te papa sibu muto mo bambote no vraiment belé na Allemagne place Ozali mon boss talaka na solo nde sala makitoko boye donc ceux qui yote na ni susu na pesi mbote na nga na empereur fils Kandolo na Belgique motema ya Nita Ndoma bambote na bino ebele vraiment ma famille na bokilo la nga Pierre Lutumba kala mingi te tozane na kini ya tokodondo na ndenga mukete ya Michel Diasonama bambote no ebele vraiment na suki na nga wana. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment aimé la Kolanda émission. Vous avez droit de savoir. Vous avez droit toujours ya koyeba maemazo les cas vraiment liso na biso ezawana bo consommer liso na biso vraiment. Bo consommer yango bo commenter bo tina ba voice na bino bo benga vraiment embelé parce que numéro na biso za affiché wana bo benga bo lembate merci encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo leader à Pembe. Merci papa pour la confiance. Bon d'accord na maman Madongo la patrona moi ça y a fiotingo maman mon chéri mbote na yo na ba bébé tout mbote na yo pourquoi pas na honorable papinzila honorable papinzila ya kati quoi mbote na yo vraiment ebelé bozaka toujours branché na chaîne Abino Congo check TV boza la de cité tozawana pour ça la bino musala comme il faut tozana pour like Kolaksabino nini ezole kawana vraiment. Merci beaucoup na mon réalisateur Metitima ça qui est toujours bon mon elle est vraiment Darling Nova linga bon mon Metitima oh Darling Nova mais ça la robe sabilo Metitima kotako kota vraiment maman nanga na Londres ba qui vraiment faut la mon Metitima vraiment Metitima réalisateur nanga ya Bogar quoi vraiment bozaka toujours branché na chaîne Abino Congo check TV bozala décité to mon ani bye. Congo check TV. Yasi Mutombo. Congo check TV. Yasi Mutombo.